Est-ce que ça va chez vous, les abonnés fidèles de Bibi Chambombo officiel? Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Liwa ya luisant et si vraiment pas, c'est franchement. Non, qui vraiment douleur, non, qui pas si. Liwa naye, en tout cas, non, tu as bien quelques voices. Bon, explication à Liwa naye, et si vraiment pas, si bandeko. Tomi Lengele, Toebi Ngongate, Toebi Mokolote. Tomi Lengele, vraiment, tous a toujours nassé à Makolanzambi. Liwa et si pas, s'il paraît, balinga ba publier na mobali naye. Balinga ba publier bango, mais basinge $3,000, 3,000 euros pour ba delete vidéo. En tout cas, si passe. Je vous laisse suivre live ndenge ba ndekone azo expliquer ndenge ba écouter ya kokufa. Alors suivons d'abord ça et on se retrouve juste après. C'est parti. Le qui n'a expliqué ngaboui. Tant ba solo li na 10 heures. Luisan bande oyo kanzoto biente. Aebisa qui est petite sœur ne na bengi na musala pour na sabango ke na kokoma musala na retard. Omoni? Aebisi le qui ne ke lelo na kokoma musala na retard parce que nzoto on dirait penza na la muki biente na soka biente. Aebisa ke ka bon. Après chaque mutuna mutakenda ki na ba makambu na yi. Mais le quoi ba solo la ka mingi. Bazana ndeko na ba musu ba solo na yi mingi. Ndeko na bango na tunye est-ce que solo lina noko po yele ke luzo benga ka luzo noko abana est-ce que solo lina noko solo lina luzo tele le ki na bité to solo lina tonga isenga zoka bien te mais aïf sanga ke ni musala mo retard et si li baliki après quelque temps boé ezaki curieux quand même ndeko na fisa bino benga enan benga o répondre bon albi bon sûrement aza peut-être na mama kamususu tanga ko ma prêtine la ngambongo na akobenga et au sala eleke ba quelque temps leki on ezaki ba 14 heures et oleka tangu ba komo ti ba 17 heures moi si l'usant za rasura bengi l'usant répondra toujours mais l'usant zo répondre moi si l'usant bimaki akendaki hôpital akendaki clinique tangu azongi na foyer accueilli à se reposer ayo et au sala ke abengaki l'usant avant alala. Normalement, lui ont rappelé là, mais lui ont rappelé à Monique, ils a curieux. Je vois qu'il a curieux. Ndeni na zo bengaye, a o répondre ngati. Na komana nous sur place. Moi si ya Louison azakana deuxième clé, yanda kwa Louison. Tangu moi si ya Louison a commis nanda kwa fongoli ports. Ayak ba ko kuta Louison ya ko fuka. Donc Louison ya ko ngumba ma ya ko fuka mabondiri mutafu angaka fuka masambila. O eza version o le ki na emoko apesinga. Tangu ya moni bongo akoti apesi emote. Ya kanisa ndeti ya mutafuka tie mutuboe on dira dinga sambila. Ya kanisa on dit peut-être azo sambila. Akoti apesi emote, akoti aketi na chambre. Azongi ba moni a bouger te. Quand ninga tika ki a répondre a bouger te. Senini ibangisi. Ndenini a répondre te. Aya bete na liboko, a répondre te. Et ça lié siko somo parce que tout le bapé moi ça zana ba eta moko ya grossesse et ça lié siko ma lindi na nzoto abengi directement petite sœur ne onga na solo lina elle sabi na ye na yo kuta na position dira ngaka sambela mais nazo bouger ye azo répondre te mbala moko ye petite sœur ne mbala moko abi bon nazo koma wana bazwi pe na ndeko na bango mususu basolo laka bakitimbangu ndeko na bango pe basolo laka wana ye pas na grossesse ye pas na zemi Bakitimbangu bakomi sur place. Babandi ko sanini babandi ko ningisa Louison. Pas de réponse. Babengi 911 ya bino ya France kuna. 911 na bino na France ezakani secours na bino. Babengi secours e bandi ko lakisa bango ndeni basalaka CPR. How can I say CPR in French? Ba geste de secours. Bakomi ko isa bango beta na mata bo bouger bo sala CPR. First aid, balobakango first aid, so qui first aid. Babandi ko na basala ye ba geste de secours. Sami bazaki na ndila bazuya. Omoni babandi ko sala ye CPR, babandi sala CPR mais toujours babandi ko réponse. Ko leki na lobby a eloko etikaki ye. Tango simbiye na nzoto a remarqué que Louison Zaki abandé déjà Azaki Malili au fait. Donc Azaki sous mototé, Aki Malili. Omoni sikoyo
azuye ndenge zaka ba tombolier ba banda réanimation bazo réanimer bazo bouger ba réanimer azuye atie na makolone boye ba luka moye ba sala un massage cardiaque siko bango pe bazo bundana ti ba benga noko Louison bandi ko bundana ao répondre ti Samu eye kokoma. Mais avant que tout ça me comme abi a kotisi musapi na ye na litoi na ye aoki litoi ne malili esali sikoyo nzoto malili abi ndenge akomi malili bo esomo mba moko yana bango azana zema bandi kolela azui huile d'olive abando luka apakole huile d'onction apakole bandi ko sambela bandi ko sambela comme luka apakole huile d'onction kutu ba luka moyen ba fungola ta munoko ndambu ba kotie huile d'onction soke ko kota mais asala on dirait moi a fongoli munoko ka mukie ekota kipete tant Samu eye nde directement ba récupérer nzoto Louison na maboko bande kune ba la lycée sikona c babandi osala nini babandi ko sala ye CPR babandi osala CPR babandi ko sala CPR mais lekina yo loba eumela kite ayoki muto Samu azoyebisa camarade na bi c'est trop tard. Maman, ya bandi ko sa folle, mais qu'est-ce que vous avez dit? Maman Moutasamia on a dit non, mais déjà Moutasamia banda ko signaler muninga no bazaki na eke c'est trop tard. Donc déjà on était déjà pour faire depuis quand au moni. Quand Samu eye basala ki réanimation? Oui, basala ki réanimation. Afa ba tombole ba kota na na kati ya ambulance. Oui, basala ki bango d'abord famille déjà banda ki réanimation, mais Sami tango ye babandi ko la réanimation mais directement Moutasamia na ba oumela écoute Moutasamia natali directement muto bazaki na ya ebisa lobi non c'est trop tard a ebisa biso to diko leka Louison on a solo la nene yesko ayoki omoni yesko ayoki mbala moko ça folle quoi à sa folle mais qu'est-ce que vous avez dit après mbala moko mutana bisabi non mademoiselle calmez-vous. Donc, c'est-à-dire, Sami Koutou Basala est en réanimation, et belete, pourquoi? Parce que, bah, Koutou Louison déjà à Koufaki. Après, bah, yoko vandi sa bango, bah, calmer, bango, bah, si bango que non. Effectivement, Mouto, to meki au réanimé, to remarqué qu'il y a déjà Koufaki. À tata, on bino, ozo simba, c'était déjà trop tard, ici, à Koufaki. Au moni, ndembala moko, petite sœur na ye, wana, ngana solo, lina, norsian, petite sœur na ye, wana. A piqué crise, malamoko a piqué crise. A Kouéouana, babandi pe ko réanimer petite sœur na. Et donc, version oya ki mama ba Louison kangama ki ça c'est faux, c'est sa petite sœur on a solo line yenda pika ki crise. Voilà. Donc, on a dengue petite sœur na a pesinga version ya dengue bango ba kuta kiepo, muto na solo line azape a muto a simba ki Louison mutali boso, muto a mona ki Louison boy. Na misu yende da solo line. Na chaki mo voice ne ka mukie. Pourquoi pour créer la confusion? T'es bon, on appelle que réellement, nous sommes en train de parler avec la famille. Bazoa qui corne, bakenda qui n'a pour que basa la autopsie. Jusque là, information on a vu la famille, yango ana noko bakale. Kaka les jours wana aka komeninga lisusu numéro na landai. Boyoka bien, boyoka. Boyoka Louison côté mususu azoloba loko a déjà koufi. Azoloba le présenter. Azomitia déjà koufi. Boyoka ngo bien. Tout a poté tellement dans le bâté boyoka. Bien, il y a un CP koyoka o lelo na ebisiona ma monsieur Bimi. Zabazo lo. Ngana bandao luko ya kala te ngana bandao luka yo me ko bandao répondre tinga bia TikTok il y a musubati ba mona message na passe na ba ko buya aussi on n'est pas bad. Tana kara TikTok ya mona ndalo ba mkonzamba mo permettre a mo kaka na ko pa message te za la ka wana. O comment on calendé? Kala na comment on kala. Dans ma benginga et l'or moi le binanga enregistré. Et peut-être ça gère nga te na enregistrer ka et l'or le binanga enregistré. Na koti ba mona mon enregistrement. To solo. Message tondaka bato ba benga benga batinda tinda ba message. O defona tala rati mais le lo pe na tanga limbisa ye. Organe ndako. Na pe na ndako ye. Na ndako. Ouais, nous allons pour ça partager dans tous les cas, moins 5 minutes qu'il y a prière avant tout pas. La prière. Etena désormais na pambolo plutôt dans un de kozanya. So yo yeba ki kelele kozala boye nkolo. Umba mana o plutôt sali makambo ya minene déjà mon continent ko kama
papa nanga na pambolo po tozalaki nzambe na biso yesu matia kobanda pe suka ya journée yesu matia yozalaki na mokonzi na biso ebaki uta depuis l'éternité ekozala boye na pambolo po tondimi susu lelo na sola so na ndeko nanga mokonzi na kokama nyonso tokopartage na tiki na maboko na yo mokonzi ya kokama papa batela nyonso ekobima na monoko nanga batela nyonso onga na oloba na ye connexion moko te connecté na biso eyoka to esala na nyonso tokoloba ya malamu epakola na mabe ebebisa makolo tobandi na yo mpe tosuka na yo na kombo na ye kilokwa mokonzi tobi merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Waouh. Amen maman. Ouais, disons. Oui, bon sambele. Dieu soit loué. Merci maman. Omoni réseau oyo mama nanga otomi kila likwa matala na o mama kinukande soko za nzambe te fongola biso nde ba port. Voilà. Mingi sana bango na ba réseau wana mingi bazana ba ya nzambe te to sanga na bango kaka po yo temeka kakokati ni ne apoda ni baza bazali ya yango elobaki ba oya ye nzamba kopona bango lokwa matiti ya pona ba oya ye so nyonso toza lokwa banzula nyonso toza ver mais nzamba zoyie bato nini baza ya ye na bango baza ya ye te. Amen. Voilà. Donc nzamba amemaki nga na humiliation oyo mama nanga ezalaki lia mosusu mpo asalela nga ezalaki tobonde kolula avant luza boye mais nzoka osalaka na bapasi moko boye ubie makambo so nga namona lia mosusu ata na baafrike nabondela lia mosusu mais nazwa réponse nango te mais ebanda osala nga mpe pese azalaki étouffé mais akoti ya lokito moko boye nzambe alongoli badeshe nyonso ekovide nanga bandisi via sika. Donc eloko oyo bato baomona pasi mais nga nzambe amonisanga yango esengo oza motu moko boye nayebi ke ozinga nga mais nga mpona loba mpenza nabangaka nde donc considere yo te mais nga nayebi ke yo kozinga nga yo twakanga mpenza lokwa ndeko te nakoti na life na yo banda ozangisa kombo te donc ozotala mpenza oui nazalaki parmi ya bato oyo ozingaka mpe makambo nange ebima mpe osala analyse mais osala analyse moko ozosanti ke okompletenga mingi te po eske boyoki o mokili ekondane ke pote divini afinga luizo nasalelela liya nasimba motema nete saint esprit suflaka nga kosimba ye te boyoki bino moko place wana bandela mpo boyoka alobi bote divine osalelaki nga live parce que azalaki wana yaya ezalaki te ke azoyoka ngo epa batu nayokaki na litoi na nga analyse na yo ebele mosusu natala baanalyse na yo ebele oui nazalaki parmi ya bato oyo olingaka mpe makambo nange ebima mpe osala analyse mais osala analyse moko ozosanti ke okompletenga mingi te mpo oyebi ke ata moto nalingaka natala baanalyse na yo ebele mosusu mpe badefendanga mingi ozosanti moto adefendre alingi na ye nga te motema eza mwendo mosusu mpe afingi na ye ngai mais na kati ya motema nazolinganga afingi nga kala mosusu epo atalama nzambe sikoyo akomekisa ngai parce amenenga na boyoki soko ndimi nzambe akolakisa oloko alakisaki luison amemi na réseau pamba te pourquoi nalobi bongo parce que nzambe lere nazalaki humilie nazwaki bakanga réseau natika réseau nakima mais lokola nzambe ayebaki atinenga na réseau nakosala maliki nanga mais suka nango nakokoma kopambola ye kaka na réseau wana yango alobai nanga ozalaka wana bitika bahumilie yo ozalaka wana yango monike nazalaka wana bato nyonso bazalaki na nsima makambo na ngai na ndenge mabe nayebisa o tozoluka bamatière na réseau kuna mais nga nzambe apesanga bamatière ya mokili ya bato nyonso presque mais donc koya koloba ngo te parce que eza mosala na ngai te eza mosala ya nzambe mpe naye koloba eza nango na sens te so naye komitalisa bino eza nango na sens te soki ye abundi na vie na biso abundaka bien mpe olonga akolobela bien mpe mpo akolonga alobaka bien mpo soki ye alobi maloba ne ezalaka na efe yo soki olobi maloba ne ezala nango kapamba boye kosala eloko te meme nazaka bangunia mais ye soki alobi maloba ne kokota ata ntina mai ekoki kolibere Amen. ndo omoni ke naza na bato soki nabengi motu te yeba ke seki nzambe atalisi ngai ya mabe mais soki omoni ke nabengi yo seki nzambe atalisi ngai ya malamu yango nalingi yo mpe ozala sauve
wana nzambe atalise kai fitiri na yo mama na nga oza musala nzambe Amen. oza musala nzambe oza mobengami nzambe atalisa nga moko na moko surtout si natali na eza mutu si natali badelira mutu mwana butu na nzambe mpo ya kotalisa nga via mutu wana bande kolinga nzambe apekisa nga kolingita aza ne yanga te mosu mpe na bande koboya nzambe abilinga ye aza ya yo un jour azoba mpe ngolu nalala nzambe azotalisa nga namoni yo lokola na afrique mais na afrique yango ozosala bacampagne ozosala évangile ya nzambe otelemisi bapodium osimbi mikro bato namoni bato ebele natuni nzambe pourquoi alobi aza mosali aza mosali na ngai donc lelo te lobi te yebake oza mosali yango lelo osala badelire na yo mama nzala na limite nkwana na tali na life ozosilika na ngai nyonso na bandai nango mena oyo bana oyebi te ndenge nini oza mosali nga mpe nazalaki bongo bato balobelaka luson ata ozosakana na yo sakana malembe oza mosali yo mpe na yo koyebiso mama nango oza mosali namoni o napula bato ebele napulu wana obanda kopartage bango masanga te obanda kopartage bango mabina mokili te obanda kotalisa la famille eza pasi mingi mpe mawa na makambo nauti oyoka nasengi quelques preuves mpe je pense que famille ekopesa biso quelques preuves ya ndenge tokotelema to défendre ndeko na biso. Effectivement c'est vrai baza clique mobimba ya bato basengaki ye 30 000 euros. Beauté divine Rosette Kongosa na Mervine Bondonga basengaki Louison afuta bango 30 000 euros. Sinon te barobimisa mutakala na ye mususu bayokanaki abando futa bango malembe mais tango ka bamoni Louison azwi musala wa azwaki wana bakomi kotia ye pression bakomi kotia ye pression Louison déjà na ba vidéo o ebimaka tour liboso azwaka problème makasi na famille alors to pression akoma de akomela bakisi ya tension makamuka da nono alobia donc bango bakomaki kosala ndenge nini bakoma kokomela ye en anonymat bakoma koya tokobimisa matière na réseaux sociaux tokobimisa donc biloko toloba c'est écrit c'est par écrit donc ezate ke ba inventé te so ba si peut-être matanga na bango biso to ko encourager bango makasi ba porter plainte bozana soutien ya population mobimba parce que bokoko vivre na mitu ya batu te. Vous ne pouvez pas vivre na mitu ya batu. Na enregistrer maman na biso na koko tia été parce que bondelinga et senga na sala montage na changer mungongo na ye de telle sorte que na protégé po boyebi. Mais je vous affirme que c'est vrai. Et à opé sa biso pe ba preuve ya makambo Louison tikaki tokoya nango awa. Louison za muta suka akufi na kindoki na bino bato ya réseaux sociaux ba congolais. Louison za muta suka bino bobomi na communauté oyo. Chantage ya kosala ka ba matière, boko mosala ba matière ya ofele. Boko lié la ngo lisu différenté. Bozo kande na oloba, boko lié la ngo lisu différenté, on va vous boycotter. Bobomi mutu. Bobomi mutu. Il y a de preuves. Louison tiki lettre. Il y a de preuves. Qui les en a maboko na bino. Bobomiye. Parce que na ba live da ba sala ki liboso. Maleki na lobi na ba live ba sala la ki da liboso. Ebeli c'est d'attention. Louison comment on met la ba kisi attention. Alors tant on ba komi ko sala chantage na pression. Bobi ne ba attention ba ko ka pression te. Bakoma ko sala sous chantage na deuxième vidéo tozo bimisa ba vidéo pression ba menace Louison ba no yeba to ozwa 30 000 euros wapi bakomi ka komona tanga komo sala baboko mo sala salaire na yo wana obana kofuta biso ndambu donc il a fallu que basala na contrat bobomi mutu. Vous avez tué quelqu'un, vous avez le sang dans vos mains. Bino bat bobanda o sala chantage, vous avez le sang de Louison dans vos mains. Bobomi mutu. Si tel est le cas, bobomi pena mutu. Angara zo 30 000 wana wapi.
alingaka zwa 30 000 wana wapi na salaire nini. Donc aba moni akomo sala akomo la telamba wana ya pembe bayebisi bako sala na contrat akomo futa bango muke bon prévisa il faut oser là matange sila comme ça to yana ba preuve nyonso to ko yana ba preuve parce que les gens za mutasuka o bino bobomi na enregistrer maman lekine na koko chango te parce que na protéger Tata soki protéger no matantine bana sazalaki o batu bayokaki eza nini amatin na faux compte amatin na faux compte amatin na faux compte ayebisinga ayebisinga amatin na faux compte ayebisinga peke na protéger elle m'a vraiment supplié de la protéger. Alors c'est ce que je vais faire na okende ko changer mungongo na ye na otongo mungongo mususu po boyo kandenge to sololi na bakombo atangi bakolande la famille na... Oui, bonsoir. en tout cas donc Matissa mo pekele ti côté wana on benga ki conversation na bino ezakini na pause ay fuma tena otunde le réaliser na bio que na rappel aussi na donc quand c'est biso pe normal donc là la zone appelle à ce qu'on a benga ki vers 10h10 quand c'est normal et sinon évidemment sur la biso OK en tout cas na biso pe pendant toute la journée comme si va 16h bon amoni moi ça bengi te do sur la 30h o ya lada tout sur la naie tout sur la tous les jours en basala c'est tout sur la tête on sur la des personnes quand sur tout côté c'est mon collègue tout connait ça mais je vois on la boule pour poser à faute de l'autre tout sur vers 17h oui et moi ça il y a un certain gros sur la maison tenga bien tout sur la qui na ayi ça qui a aussi dans l'église mais tout comme d'ailleurs 17h d'ailleurs moi ça la matinée là c'est tout comme à 19h tout à 20h mais sur les toutes façons ça lui moi ça la paye a bien en tout sur la nzela na tram pour comme c'est dans ndako. Elle est même pas inhabilité l'équité. Donc on a quand ça bien et sous. Oh non, so tu bien c'est pour les leaders tu bien on va porter les gens à sali crise na bi crise on sali on est ni ndenge ni. Et on peut quand ça qui paniquer akati ye on a ko benga yo mwasi na ye onte asali crise ndenge ni on a pena za kitu na kibeki hospital na bandaki ko kozela benga ngana tindele message pour tout le monde parce que beyoka na fala ki kotika ai c'est na wucho pita soko kokate na likawana na zombongo kona ya pesa yo abengi akomeli message à répondre te akomeli plus de 3 fois benga na peine normal à répondre te ki l'hôpital dans zone pe na ba fatigue alali na tant comme si ba 16h abenga boy mon temps ça la casse ni tali nga mona koma kana ndako na eba qu'est-ce qui se passe pour nous ya mangadi na téléphone era ya kuti na ndako na ya kuti ba tena pausa ko longola moshila saki na ili kola mesa saki mpanzi kusi mpanzi tonne te mutakota ki abimi dans asorganiser ba lelo konzela so ko so longoli que la porte tena meso ti moshi o se peut porter mon na ya bimi c'est parti du kola mesa ça la manger moi c'est un côté bon atali à se paniquer abengi lui dans les gens à répondre que les gens répondent que le gouvernement la bataille vient le abengi biso donc tu abenga ngana bengi na c'est les gens service pour la vérité de premier non ça faut la vérité na maison na kuti pende bo ya solo norcia oui ça va tout côté là mon système que mon ça faut que na to éviter ce que mon côté que bossa biso mais au tout côté que na moi signé de qui la voisine na biso na grande sœur nanga au troisième personne avec na sima na biso zaki ba pomper utalande biso na sima o mutu mususu ba lo ngana kota ko na mona ki aleke kwa kiti utakota ba mutu sa kota ite tant beaucoup taki na position ni ngata on a kota ki na koti na position ki tema moi c'est temps bengi ba pomper a kota ki na position genre bazo yebisa sale ba première secours na musika ba wala ba première secours na musika kwa na ba voisin bakuta ke allongé yebisa kuti na position allongé maboko likolo aolela mupanzi baso ipezo bima mupanzi alatika aliati t-shirt likolo atona koti na beleli yeluizon ya matnazi na tomboli na tiende sina maboko na miminde sina tiende sina makolo grande na ngalo kwa na asapena na process abali ko sala mwa pani ngasko na zina mimi na bali ko fungola ye maboko na fungoli na makolo na ni misema malili na kusimba to azaki na moto
na moment na tiré na attention te poza kina ilamba c'est quoi grand sœur tango na moni na yo kama kima buko na ye eza ya kokanga makasi makolenza ya kokanga makasi na zo siko ni buko na ngana koti se na nzoto na moni kata nzoto ne malili na teli to ipona yo kasoko mpe na moni ya ope mate na isi kata na moni ya ope mate tango na simbi na matoi na matoi ni malili na yo ganga na miye masa ko malili kanta na nga azu huile d'olive ba ko sele ko to prière donc alali akufita ko lamba tanga tie afongoli abalo sele ne ti prière azu huile d'olive tie na afongoli muno ko ke asali ne ti muta se ka ke apa kangi muno ba ne kanga nga ba ko tanga sele ti mo ko se ka na muno ni asali ka le ti ka mo fosu ba ba to ba fosu to ko ko Nena nde kokata nyosi ya mwana tango ba pombe ba yebiso tozade akula na kati nga na osi na zo ko basami nga na zo ningi sa etango sa na moni nga aboto nga ye na nsoto sa ba misingela ke kuzi ya gravité donc tango ka batali na kati ya t-shirt boye ba baluse kingo na yo kinga moko sa na tinga bisa moninga na ye na ya bombo na ba ya to ba réanimer ba bisa aisi moninga ne sanse a c'est trop tard na tout ni mais c'est pardon moninia wana zana elungia bampaka azo epe ko expliquer batu oh TikTok mutebomi luizo bino sobokanga ka bambanga omoni mutu asala video ya defenda luizo te en tout cas lele ba opeksa mutu te ko lela mais to permettre bino te boyo soule biso na ba live ba hypocrite yo beauté divine fwengi moko ya kotenga moko munene moko mukie azo la biso professionnel zo professionnel lamba lia mito nazana enregistrement nzamba lobela kinga yo mobali ya kimio nzamba lobeli ono te vision tata bana no akio pio visualisant na enregistra ki epo molimo nzambe o enregistra ki epo na okomisango matière koloba te loko nini etinda ki otete bino bo enregistra nyonso kaki toala matanga pardon tala mtoyo koso molimo nzambe etinda nga na comprendre te pourquoi na enregistra ki na kochela bino do yo komi prophète prophétesse na 2026 yo mono complexe mabela rosalisa bakato misuni nyonso mabumu bachi oso e plastique lelo yo koma prophétesse yo molimo nzambe ngezo vanda na ba plastique na mabele na tofina na sima mukongo molimo ngo evandi wapi matango ezande somo domino bo komiso za déception zo lela pa shakimi yo komiso ngo lela Louison ma misu wana ya nini ngo bote misu wana nde vimbi na seki yo leli Louison bo sala no ni na Louison na vie affection makasi o yo za no nzamba komo lobelo témoignage à Louison boni boyi doki bo siso lokana ba famille na boko mo lokana na réseaux sociaux ata bandeko ne ba olela ndeko na ba yoka fimo bwana ba plastique na nzoto zo ba nzamba pesa ki visual Louison Mami, pitié mon amour. Dozo, please, dozo. De Maréchal, oyebi banda lobi na butu so nazo leka na ba page nazo mona mo ba live banda mundamu ba na oyebi batonze ba batu ba mona batonze to ba zo bonze mambo le kato ye bakate on dit to mona raté. Malheureusement, malgré Karine on lo babwe c'est la meilleure et la meilleure heure ya oleki sa message pour ceux qui batu ba non mboka na lobi boy pandora na bolinga nzambe pardon tika kombo na ngai na yebi te tubala tsange kuruso yo na yebi Patrick zema mambo mtalibo mana sima posanga na siselo na matel na kende na biboy mami leki sa message eza kitoko moi dozo mami dozo et pesenga kanda et puis nga kanda Maréchal yebi ketina tongo ifaki na pelisa live maintenant lo bate na ta no journal ouais on a somo na pe bola mukaba o continue bengi ba commission normal donc ke Louison kufi tolinga ki yoka onga na saki live te po Louison bondelenga jamais muninga na likambo ezo yinda abo alele liyo eloko salo yo soutenir voilà parce que Louison o soke zakine tinga leki na arma bakangie des fois no wanga nite no soutenir et boso ezo Louison poza ndeko na propreté ngana kamta ba injustice abongote au moins to solate nga se to solo la kato bomi mutu na ko défendre yo na privé nde na ko yebiso yaya wande criminel mais jamais na ko livrer yo pona ba ke loko bomi mutu c'est ka ça satana ngape un jour ko boma oyebi loko emema ki na boma mutu oyebite
Linda, je te salue, ma star et famille Libota, ma fille. Linda, notre bébé, we love you. Neti ki basa Mervin, est-ce que vi o Mervin a mena kapenza na Canada? Est-ce que Mervin a pe mutu aya lobi likambu pe na batongo bo matsaka na ba panel na ebite so manka faire kozanga bato ko matisa ye. Bato msu bazo condamner le ba bimisi video ya Louison na cimetière akendo cha photo Mervin. Est-ce que bozo yé ba ke pour Louison comme na niveau cha photo ya Mervin na cimetière Mervin mutabandaka? Comment bino botala makambu kaka na suka? Ok, bo ebite ke mpombu mebi me fo musisa na no batala no musisa. Po so musisa zate manga pe bota te, orange pe tokolia te. Si bo bimisi video wana bo condamner ebembe lo ba esute. Mais faut boye ba ki avant bo condamner ye. Muto ti akufite lelo Mervin mutazwa photo moi na Fanny ba ikoko kendo kunda. Je me rappelle les ala même première fois ngana Fanny ba ikoko to solo la mutabenga ngana kote la Fanny Benita. No yeba. Era ki okunda mwana Benita la te Karina okokate on dit ba sera on habite Benita kaso na matanga to elo mo bonzeka ya ba papa nsa ba makambo ka bande ko ya obundise kuna. Ayebisanga moyena pelisa live ezate Karine to sunga Fanny pelisa live. Nebise na yebi epete to solo la kate apaka na mona ba photo na nga oyebimaka ya era ya nini ya shooting avzem ya mwana ba comparanga na ye depuis on na yebi ete abitenga na solo la na ye salela live nde na pelisela Fanny ba ikoko live pono ko kote la mwana na ye o Louison salaki ezaki pe par na ye azaka bien na Fanny ba ikoko ake kocha photo ya Mervin pour relaxer passe wana ke yo kundi mwana muninga yo pe photo noto tche na cimetière mais elaki cité ke yango nde sali ke Louison kufa avant po tchaki photo na cimetière bon yo Mervin yo kutu mutokunda ba innocent yo kesi ko tikala na mokili nde l'action leki bato bakufa bato misoso ku bakufa ke eza nzambe aboyi na yo ke elifelo atali yo so bongo motema na zwana ngano oya opemo kota lola yo atiki na mokili po azomona na otina na ote so epo okeli felo na emo nzamba oyeba te so epo kobongolaka motema oyeba te okokoma stati o Louison achakanga na cimetière yenda kufi liboso na ya yo tika ke libanga loko kokufa ngo komi course yo kokufa te kokufela mutu na famille te mwana kufa te biso to kokufa na biso po ezanzela to mata to kita sel nzela nzamba cha na ba riche na ba pauvre ka nzela ngo moko mais yo ti kala na yo tamsu bato bakufa ba mona pe na liwa kuna kutezaka elengi tamsu koleka na ndenge biso bato tozaka na mokili to yeba ndeni to yeba te biso nde to mona mokili malamu po tozawa mboko yo koma te ozo